Coucou, c'est Janabi Somoko. Salut papa. Oui, ça va. Et toi là-bas, ça va aussi? Oui, ça va. Nangolo Nzambe Nzamba Zobatela toujours. Et bien nos famille, groupe. Ah, famille, ça va, ma famille respective, ça va. Les groupes aussi, quand oui. Avant, il y a ma cambo, nyonso, tension, mataki. Donc, plutôt, nous avons déterminé les 30 euros. Les 30 euros, vraiment. Ah bon? Oui, ma préparatif. Un message, je dis qu'à toi. Oui, ça a caillou. Parce que tu as tué, dans la Katia et à Simba. Dans nos officialité. Dans nos secrétaire, donc nous avons écouté ma capopo et banana, que les 30 euros qui est demain, itinéraire, non, va éviter. Parce que vous allez, parce que vous avez mais c'est pourquoi le président a tenir kaka marche au Salama vraiment malgré makelele on surtout les cas vraiment président a tenir kaka vraiment marche au Salama loba kaka. Non, il en a marre parce que ma fingue trop. De ces jours-là, il doit s'exprimer. Au moins que youtubeur, bazali ba pro. Ye mutali boso ba finga ye ba finga ka bango te. Donc là, il a dit pour la première fois, il doit parler. C'est encore, on doit s'exprimer, parce que c'est un ras-le-bol. Pour la vraiment la somme importance pour la moni pendeti batiki na bango déjà au loba ce qui président lobby lisusu mona peka te ba oya sus kofinga lisusu koleka ne kana ba kofinga penza su makasi. On tient ferme il faut tout ça là il faut loba il doit s'exprimer parce que ba lobby azotika la kimia n'importe quoi na yo. secret onga na yokaki abaki na ndeko sa abengaki mutu ya Chetente dans la côté ya nani ya Binza kuna ya comment on appelle ça dans la mai donc ando benga adubino tokubanda biso to sala descente to na Kitambo magasin. OK na Kitambo magasin wana biso nyonso bana Simba à l'unisson tolata bapolo ya rouge. Obi ke lomba sila sonia dommage ba okende. Donc pakatu banda watu kutandisho nyonso wana inde to inde nzila mai wana tuzo imba banzengu tusolati. Alors déjà ndo benga mutu ya wana kuyibisa mutu site betikala benga mutu ya Chetente. C'est une probabilité de Chetente va préparer déjà podium wana kati. Donc surtout tel ma mégaphone komi kaka wana na Chetente na ba nyonso wana parle, il donne son message voilà. Il doit vraiment parler ces tours-là na Chetente. Donc ensemble on dit ali to bato bambeta makolo na marche de banda Kitambo magasin na nzela mai tout to comité na Chetente wana wana point de chute na biso après matina podium abandi koloba de ça ba numéro na biso théâtre pour na verbe ko l'accès batona kino théâtre si mané mutibanda. OK. C'est maman akoy ko yane pe ko représenter nga lokola nga na zate pour maman za akine. Il y a pas de problème. OK, polo rouge. Il y a pas de problème. Ta polo rouge. Ta polo rouge atana moi singa moko ya nani na mutu ya rouge pe na mutu donc tout za la bongo. Kanda c'est confirmé yo nyonso mais c'est une confirmation d'entre nous. Le quoi noyer biso yo za mwana ndaku ezana nukungu mais information oyo etikala yo moko mais saka mama na ndenge mama na ndenge na hier aya ko bato ba YouTube wana ba ya te ba ya komona ba computer la tête ça là oui ba on peut balobaki ba on peut ba marcher pe na ndenge na bango soit disons mais ezaka passe OK d'accord papa d'accord pas de problème papa
marché d'été, on est plus de ban, pas éviter. Je n'ai pas vu de que biso moko na bana simba to banda kaka na kitambo magasin, to tamboliti, to nzela mai na sekuna, to marché tina chetende. D'accord. Ok, na osinaleka mère abomba ngope ka kulis ka nengo lobi mama obenga yo. Nene. Comme ça na oyebisa eso na to bandana ba 14 heures. Ba 14 heures. D'accord, na osinaleka maman. Donc déjà à partir de 11 heures, 12 heures base à la wana. D'accord. 14 heures on est au lungwe ti to ando okenya na chetende to komi kuna to salma comme na bisoti ou plus tard déjà à 17 heures 18 heures tout le monde na. D'accord papa. D'accord. Assez pelipea. Mikolo boy. Mikolo boy vraiment ta vous-même. Mikolo boy. Il a passé. Il a mawa. Il a masonga. Sinon de. Il a ma battre la sila. A épargné à préserver délivrer na mabe. Ko boy wana gomese. Ngombezi na soki nani okombo na ye obokomona na bilili wana donc ma plein baaudio bavose fuite ndenge bakosala baplan bakolengela mitambo eyemba ta Denis Ngonde bakolengela mitambo mpona nini mpo baluka baboma sila baelimine sila bisalo via sila esimbami na maboko na Nzambe. Moto akolonga sila te sila okoyaka te tanke lola epesi nzela te Nzambe akopermetaka mpe jamais sila koya na maboko bayini na ye bokodoka bachor. Abonnez-vous à ma suivante CMDGDT Mafuta ya Sika ezali ngai Babino la Grande kaka na cadre oyela bino basango actualité mamunene koleka e bino boyebi mikolo eza likambo ya bacomédien bakosala rage fort bato aketo bato azuwa koluka kofina bato basi bamati koluka kobenda bango kokitisa bango na se do tellement succès ya sila baokoka kilo nango te do mitema bato balalaka susu te mpo anini mamsa kufa mamsa okufa te mamsa na Nzambe likopa bino ya pepele ya léger omoni Nzambe azo expose bino tani Nzambe azo expose bino elombe mokolo soni mawa